Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Timba ba pasteur rebelle à mort na biso. Bon, kotanga ou c'est trop dit baza ebele trop. Na ba oyo ndimela ka pasteur na yo. Te pardon, ngana tunika oya nga yo yebi bango te s'il vous plaît. Na ba saka ba pasteur bon tanga ko ya so na moni azo respecter makamna nga te. Na ko dénoncer pe pa na yo, même ya ke pa na yo. Oh, de nengo za bo pe suki a respecter ou dénoncer. Ya ko dénoncer pa na yo parce que pour comprendre makamwa o lo keza makamwa ko faut comprendre ngo d'abord. Tango zu yango respecter makamwa nga ina zo lobela yo. Parce que pasteur on n'a pas les gars qui pas na yo. Oui, à l'état qui écoutez as partenaire il y a temple du savoir. Retrouver comme pouvoir ancestral et spiritualité, ils ont des pouvoirs, ils ont une explication. Tu sais qu'avant, Abou Mabatou Bongo, à Kabila, on a un bon. Ah, c'est vrai? À Kabila, on a un bon, à chacun a payé $1000 dans mon moto. A payé $1000. Or, mon une explication, on va recevoir, on va mettre $1. On a payé sur en gros. Yo, premier bon, on va bimelo et pas na yo, relié en gros. Il faut boire une toilette, ou na maï, ou soit tout tomber en gros. Parce qu'il y a ceux qui m'ont dit que la famille. Azimbongo. On les bosso ko bima, yo ko lia ngote. Ali ngote. Kende boka on mai utumba ngo. Mais comme ya mona ki mbongo bimi belé, akomo ka bambongo. Ba o ya kabeli bango ni ba abomi. Ozi bango de. Siko ka ba mi mbongo na ndako. Ah donc ndé apesi bana mbongo na ndako. Oui. Yango esali ki a sacrifier famille na imoko. A sacrifier te. Mais siko bon, to ke malembe. Siko to la nini po boko boya mulima sacrifice. Bon, pour nayo asali nikasi. Apesi mbeka. Mais ba esprit oyo nga na utiliser ka bango ne ba se diriger kati na yena makambo oyo ayokoluka kati na ngai outside la monter, c'est ça. Mais na monde théâtre pesa na nkisi. Bon, bon c'était comme motier, pesa ka référence. Web na plateforme artiste ou oyo azo cartonner ou azo vibrer makasi. Yende muta saisir makambo à l'époque ça qui pauvre Pouloulou Margareto akufa bon ça qui yende mutazaki na makambo amosi mame ya boya ko zoe na butu oui de millions boya ko zoe na butu on a récupéré âme na ye pour na ekota na kati ya ama Pouloulou le cap c'est un temple du savoir. Les banques qui disent Oyo. Oyo. Oyo, Eza Niama. Eza Niama, Asala la séance Nyonso. On a enseigné là. Nyonso Nzamba Saï na Mokili. Eza na rôle nango, pena utilité nango. Tu vas parfum ma casse, hein? Tu vas parfum na carte. Non, Eza séance. Il démontre là, oh, comment ça peut Niamotier na carte, papa? Niamani mutaiso réception au Nyonso. Oh, bah $100. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. Banque descend et recevoir ma camion sur bon, si quoi oh salut bon vous avez na carte au bomba qui ont d'avant émission to bimi ezaka banque descend ezaka okangama ceux qui non sala musala nesima na ofonga ceux qui na fongola ngo esalinga séance. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali ebele bokota l'émission na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na Chebiso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Merci mingi na Jonathan Moukadi pour la prise de vue. Un grand merci à Denis Monsolo pour le montage et pour la réalisation. Un grand merci à ma femme Lydie Moukadi. Merci mingi na sponsor Nabiso, sponsor Oya Limbarate, Oya Mbongo et Sila Raté, sponsor des sponsors. Oya Salara Chebiso Télévision et vivre. Oya Pessara Mbongo et Belé na Chebiso Télévision.
oyo afutaka biso mikolo nyonso apesaka mbongo ya transport apesaka mbongo ya kolia apesaka nyonso oyo tozali nango sponsor na biso ezali bongo Jésus Christ de Nazareth ye ndako sponsoriser chez biso télévision bandeko balandi lelo oyo na ye na actualité ya makasi bokotuna ndenge nini na yambi nganga na plateau oui na yambi ye po ete azali na ba vérité oyo bato ebele bazo ignorer na mbongo na biso oui tomoni lelo yo pasteur maman pasteur mutu ekoti na famille tomoni pasteur azwi meli asasi bana tokoyeba cause te ezali nini toyebi te baweli nini bamisu bakoloba ke bakotelaki bango na ndako mosusu babi ke pasteur abumi mwasi na bana mais comment expliquer que un pasteur abumi mwasi na bana na ye ntango akoboma mama mwana liboso aye ya misato aye ya misato ye nalobi eloko te comment expliquer que maye wana ekende ndenge ekokendele vérité bango moko bayebi mais kasi tosali bainvestigation na biso mpona koyeba qu'est-ce qui a causé que pasteur wana akoma na niveau ya koboma bana na ye moko pe mwasi na ye moko abala na yango toyoki soit disons que akendaki kosimba kokota na ndako ya molili na yango mutu yango mpe na bita esengeli naluka ye na yane na plateau adevoyele biso tomonaki l'autre fois oyo adenosaki ndeko na biso Denis Lesi ndenge ya bunga papa napesi yo mbote oui mbote papa sango nini oui sango ezali ebele vraiment ya kopesa na bayeba oyo nyonso balanda biso na ngonga oyo nyonso bakozwa biso c'est ça esalaka ndenge nini na bolenge nyonso boyo okomi moto ya molili non naza moto molili te naza homme spirituel spirituel oui naza homme bosalelaka nani pas tellement maître spirituel bosalelaka nani nasalaka nzambe ampu mutu lendo nzambe wapi nzambe ampu mutu lendo oyo nga nayebi Jésus Christ de Nazareth ye nde tata na biso na se croira epa na ye te oza antichrist oui naza antichrist te mais naza mo Kristo na se croiraka intimement na fumuki mbango parce que nous avons un seul prophète oyo tokondimela Jésus azaka maître lokola ngai. Bon, ça va. Toi, tu as malembe. Toi, tu as besoin de bangoté. Oui. Pour une mission, tu as malembe. Mais comment expliquer que yo au BBC Foyabat? Na BBC Foyate. Na vanda na ngai na Brazzaville, na otuya kala mingite. Tant na kine makambo ça mi en Kinshasa et puis si rapport na carte temple du savoir et c'est que kuki on a ça la misa na ngai parce que l'un des pasteurs au bateau au ya bino ya Congo ba ka souvent Brazzaville ko saisir makambo. Tant on saisir makambo na maître spirituel ou homme spirituel pas na ngai, faut qu'on respecte ba principe na ba disponibilité on européen ça yo. Conditions à rater makambo. Mais c'est quoi principe quand on parle de principe il y a des conditions. Mais comment expliquer que oh Jésus-Christ au Koboya, il y a dans le principe il y a ça comme sans condition, à tout le yeux après ce moment le finger le lot, le bien après sur le sous. Mais bien on ni comment expliquer il y a mis des principe ba condition. Principe les directives, ligne rosa là. Condition il y a sinon ko liangu baté. Soit que pour l'amour il y a une condition. Soit tu as principe na place à condition là c'est même tu principe les directives le ligne rosa là makamo na opesa yo. Bino bozaka la mawate na yebi ke côté mususu côté ya biso soko sali mabe ya limbisi. Okosa mabe ata 100 fois limbisa. Mais si ko na ndenge pe bon, olibi principe mais soki muta la ni principe te pardon pe za la raté. Mon pardon ko yela yo par rapport à makamo zoluka tango yo ko zo makambo. Makambo za nango kisema na kufa pe liboma. OK. Tango toko koma wana koba. Tango ozoluka makambo yo ko saison pas mettre de là 3600 fois mettre. Oui pas na tango zu makambo na peso ba directive yo ko salela. La directive on ko beta on pété que automatiquement betio mais ce que mo beta c'est que au sala kango le plus ampli. Au sala ngo plusieurs fois bazo le sala bozon sa bozo kipe makambo te yango ne ekoyela yo ba inconvénient c'est ça. Mais comment expliquer les loyaux foyer Yabatou et j'ai problème foyer Yabatou les loyaux tomoni pasteur moko est-ce que peut avant tout comme on a dossier ou pasteur aboni banaye aussi makabe ba pasteur rebelle moko na biso bon kotanga ou tu trop dit bazay belé trop non ba oyo ndimela ka pasteur na yo te pardon ngana tunika oya nga yo yebi bango te s'il vous plaît ne basaka ba pasteur bon tanga ko ya so moni azo respecter makambo na ngate ne ko dénoncer pe pas na yo même ya ke pas na yo. Oh, de nengo za bo pe suki a respecter ou dénoncer. Il faut dénoncer pas na yo parce que pour comprendre makambo ya oluka eza makambo ko faut comprendre ngo d'abord. Tant on zui yango respecter makambo ngai na zo lobela yo. Mais ndeni ni wando oboya tant on a benga que to sa émission dénoncer papa wana oboya pour na kozo ezaki passe poani. Siko boboya ko bingisa la vérité poani. Non nazaki libanda mboka ngazala. Na benga mettre for boy parce que tokaki basango ke pasteur wana pas lekaki pa na yo. Oui, alekaki kuté aza partenaire ya temple du savoir. Aza partenaire. Toke malembe, toke malembe. Parce que famille Abatou, bana a problème. Vie à Moutoupe baby 20 ans de prison à Bomi Moutou.
jusqu'à présent dossier et goye banaté, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, comment expliquer que Moutou a comme le niveau obéi à ma principe? Ce qu'il y a les agindés. Ok. Retrouver comme pouvoir ancestral et la spiritualité, ils ont des pouvoirs, ils ont une explication. Tu sais qu'avant, Abouma Batubongo, à Kabila, on a un bon. Ah, c'est vrai? À Kabila, on a un bon, à chacun a payé $1000 dans mon tour. A payé $1000. Or, mon explication, on va recevoir, on va mettre $1. On a payé sur en gros. Yo, premier bon, on va bimelo et pas na yo relais en gros. Il faut boire une toilette, ou na maï, ou soit tout tombe en gros. Parce que yazo ki mwana akomoka bana famille. Kasi ya mwana atumi mbeka. Yawe salamile. Pardon, toge malembe. Maître, na bengo no maître. Ba bengo maître non? Maître oui. Voilà. Donc aye pa na yo. Oui. Au pesier makambo. Oui. Condition bon, yo ba principe. Principe au pesa ki ye. Oui. Obimi au pesier azimbongo. Azimbongo. Bongo liboso ko bima yo ko lia ngote. Ali ngote. Kende boka ono mai utumba ngo. Mais comme ya mona ki mbongo bimi belé akomoka bambongo. Ba oya kabeli bango ni ba abomi. Vous avez demandé. Si vous avez mis mon ndako. Ah donc, ndé a pesi bana mbongo na ndako. Oui. Yango sali ki a sacrifier famille na imoko. A sacrifier te. Mais siko bon, toke malembe. Siko to la nini po boko boya mulima sacrifice. Bon, po na yo asali nini kasi. A pesi mbeka, mbeka sacrifice te. A sacrifier te sacrification za ki bomi moto. Moi tinere te ake boma. Mais ba esprit oyo ngai na utiliser ka bango ne ba se diriger kati na yena makambo oyo ayoko kati na ngai ausa ela ngote. C'est ça. Mais si quoi autant yo au comme niveau et montami bomayi moko. Bon, ceux qui par exemple, ceux qui sont kabaki en libanda. Oui. Bon on est quoi talibane ngesani. Ah là c'est mieux. Ba talibanda bango kufa. Balinga bakufa. Bango bakufa, yango monaka emso mission na bino mususu va beta nzembo. Tango ako dénoncer en libanda, au monaka bo tribune ko ela ki bato. Pourquoi peut-être ba mission ne bakufa ite pour anini. Bato kaka mususu bakufa face à la bongo. Oh so bo en libanda, una mai, una toita ngo. Mutu muso a la capacité à le dans la fleuve so azan chance toilette na ndako na ki cave. Mais c'est quoi finalement monique bino bon on a mis za malamu te za ma condition yangai comme na pesa ka ngonde yo c'est la nani na sala la nzamba pour mutulendo na pesa ko pouvoir na yo eza nzambe o wapi nzamba pour mutulendo nzambe o yase pour nzamba amona kati yo binzamba samba nzamba et tu t'es to ezani o eza kani nini kanisa namoni mwasi mama nakote aussi malango ngate ndone na bona banga na yo te mama ne na ouais voilà mama oh mama nani kani o Moïse asalela yango pe yanga iti zo mona ngote se ngapi na za petit Moïse te ko lakisa ngate chaku se ngapi na petit Moïse parce que kani asalela akabolela mai pe ngapi na sala babika musoyo Yesu ndimelaka wana ngapi yango na sala c'est faut bien petit Jésus bomoni te bo sa vie à battre. Boka so intende bobe sa vie ya bato tane bobe si vie ya moto ana e salo ndeni non okoya pa na ngate pona vie bobe sa na gauche botoli na droite non na pesa gauche ngo ya bobe na gauche botoli na droite non na pesa moto vite na makambo na salaka pona na pesa na droite pona botoli na gauche ou na droite na gauche ou na droite so yebisanga moto nini oyo pesa bon to malembe na monde théâtre pesa na artiste bon bon c'était comme motier pesa ka référence bobe na plateforme artiste ou azo cartonné ou azo vibrer makasi yende moto saisi makambo à l'époque ça qui pauvre Pululu malgré tout akufa bon ça qui yende moto azaki na makambo amosi mame yango boyo na butu oui 2000 boyo na butu on a récupéré âme na ye pona ekota na kati so ama Pululu le cap ils ont quand même temple du savoir et pas la bino et pas ngai biso te so biso c'est que donc maleme to se comprendre te ama Pululu présentement ezarapi esa la bino musala esa musala e musala neti nini et la bino bambongo na bika muisinyo so na kosala yango ye amino esa ela ngai bika musineti nini nyoso na kosala rosa bisala nga bika musi bika musi yo linga sa ela yo bimselo mona ndima lo nini yo pesa nga bimisela yo parce que nyoso so nga na kosala ngo sauf rien osa nini nyoso so nga na kosala parce que na 3600 fois maître dans un maître spirituel mais un homme spirituel dans un papa et un maître spirituel obige comme sanga donc wana walezi wana obomi batu ba via batu bande ko ça fait très mal hein comment la que ana lesa bomi via batu mais ana lese et ça nzoto malili non ils ont ça mais sikoyo tango pesa ka bango biloko wana na sima yo gagner nini bon
nazaka pe na besoin ya gagner le côté kati na donc yé pas na futi ba droit na yo na selo musala ici nango ta selo musala ici on a peso ba principe na ba directive ko ça là so ça là ngo ebele bazo ba se vivre na makamu baza à l'aise baza na très à l'aise bazo au nous baza na besoin donc ba respecter ba principe c'est ça te ngala on dit maté c'est là le mot avant de continuer mission ah na ça le mot ça le logo moko pour ndima pour ngala ndima langa yote mamu so loba na ndima langa yote ah bon ah ah on a posé dans ça parce que na yeka ne logo moko na na kati actualité o na osala na yeka uniquement na banque du sang ou réception na makamnyo eza banque du sang pour une banque du sang et réception na nyonso et recevoir nyonso non séance nyonso musala sala na kati yao ya onde bebisa vie abato yango ebebisa vie abato yango ne bongisa vie abato parce que ebebisa ka soki ebebisa ka mais et fonctionnera sauter tant ozo sala besima ba vie abato zo bonga papa ngala on ndima langa yote oyo na ngo banani oyo ya na ba nani ba mais ça musati oyo ko tsoko fabriquer pe olati na yo oyo ozo mama moko ngala on ndima langa yote donc pouvez ngaka na osani. OK, merci. Si vous avez un téléphone. Si vous avez un téléphone, avec plaisir. Rôle banque qui dit ça en goyo. Ola. Oyo eza niama asala ka séance nyonso on a ensengela ye nyonso nzamba sai na mokili eza na rôle nango pe na utilité nango tu vas parfum makasi hein ou tu vas parfum na kati non eza séance il me montre nga ko ça peut nyamo na kati te papa nyama ne mutaiso réception o nyonso ko ba $100 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 banque de sang moto et recevoir ma camion sur bon sikoyo o sali o mbongo ezali na kati obomba yango d'avant émission to ebimi ezaka banque du sang ezaka yokangama soki na sala musala nesima na ofonga soki na fongola ngo esalinga séance bon heureusement salon nous batunu na kati avant tout de évoluer l'émission. So mon no tiki na sei. Non, mon faut tika la parce que ezo a refroidissement ya monde na biso siko o. Papa faut zambo na yo OK na ngwa faut zambo na OK na ngwa. Mais siko zo na mbongo na va to continuer émission. Zo so mala ndenge za yino na kati. Intimidation hein. Yata mukadizo ko so ina zo ba alors que tu as bien. Est-ce qu'il y a des corps? Non, non, pas ça aussi. Réverfier le mogo. Biso tembene ko boma biso. Tembene. C'est non moyen on vrai bien. Non, il faut te mettre respecter même sur un bon mabé, bon ngo réverfier dans un sur place. Bon, je téléphone à yo. Voilà. Mais non, si quoi yo, donc c'est bon on a papa. Voilà. Ndenge bo sala ka bo misa ba mbongo boye. Besoin on a ba banque. Bo sala reproduction mbongo ndenge. Bon reproduction mbongo yaka par rapport ya banque monde visibilité sert vraiment mebelé. Et sert ka nyonso za ngo besoin. Parce que à chaque clan familial ya moto, besoin na fortune de pouvoir na bango basala. Na kata famille. Oui, même famille mais besoin na fortune de pouvoir na bino.
ma fortune et pouvoir na bino on se bossa la cahier des gens bassa la banque de la bonne famille mais biso za code de la famille na biso code des ezali tant so bonne richesse ya kolona banjete mais yolo na kanote tous on a le sujet na biso na yambelaki yo dossier ya pasteur oya bomi bana na ye o lelo yindelié sikoyo bo préparer nini suite ya vie na ye et bo bongisi nini non na bongisi nini il faut le bilanga par rapport que yé muto ya ki kati nga ye. Donc c'est le moment famille va se sensibiliser, va contacter ngai pour ne pas avoir une solution. Ou soit bah on a maté. Na préféré famille ni non so ba ya sur actualité, na ina nzunga ntuma, na la kisi bango séance le linga ya ki kati ngai, c'est ça. Ah donc famille so ba yo lokayo, oui. Yo la kisi bango ndenga ya ki koluka biloko pa na yo. Ceux qui ont la chance na za awa, ba ko rejoindre ngai. So ba na kozala wate, na en tout cas ni mon na braza sur actualité. Na benga ba Brazzaville na sele bango ça la partie à Brazzaville. Bana balandi na bandi mai tolobi na émission yo bozu mai le bon comprendre ma ndenge ko salam. Il paraît que tata pasteur akenda ko simba bisimba simba. Ndenge baninga mususu pasteur oyo ba tengama bakenda ko simba biluka luka. Momoni ye moko mutu apesa ka makamu ye yo awa. A dévoiler bango. Donc c'était pas facile à rejoindre mais na ye pendant la sabino que makamu mususu ba pasteur rebelle ba ko la sabiso mingi baza ko bunga. Et c'est tout ça la tension, et c'est tout ça maïle. Mais na benga ta moto na nzambe, na benga moto na nzambe pour na message l'homme de Dieu. Siko yo le bi ke loué ça là. Oui, loué zali. Après le OK. Non que lola. Non que lola soit ba esprit na ba recevoir ngai parce que lola oyo lo blaga oyo bino yango te. Na moto peta ya kit non na oti lola na zongi ezala te. Vous même na ça ba voyage ancestral na ngai. Na ki ba voyage à spiritualité na donc nous on bo voyage un peu OK poto non na voyage uniquement dans un monde invisible na ki sala makamu na ngande sima na zongi po o na ke lola ngoyi bien monté mutu monta ya ki otema papa na lola na souffrir na za life no ezate life no za yo moko lola no pesa ka yo moko le bien Jésus Christ aza mutu et banque ça comme moi non aza ki maître Jésus tobenga na bino na combat Jésus Christ maître Jésus nzambe na yo ah ouais wa kela yo Jésus nzambe ta nzambe mo na raté parce que Jésus abimela wapi pour nzambe mo na te Jésus comme maman mo na ote nzambe akeli comment parce que yo na kela yo c'est que Jésus mo kela yo pour nzambe za esprit mo na te nzambe za mystère mo na raté oui bien petit sur ndeni bi Jésus est-ce que n'attend na ba caméra zalaka tu vas créer histoire. Donc nous va histoire na va créer. Ils ont créé. Mais ils ont pas nani. Pour n'avoir pas nani va créer histoire. Bon, faut ça réflexion mais ils ont créé. Est-ce que tout ça ils ont créé mais tout ça. Tokomi na suka, tomoke na suka. O baksani na famille ba ola na biso oyo obomeli bango bato ebele. Excusez nga na oloba bon. Pour nga na polele. Obebi si vie ya bato tomoni ba perdre bato na famille ebele likolo na yo. Mais boza muta mabe franchement. Non, bino banganga bobi ke bino boza muta mabe bino bomi vie abato ebele. Tant na baraki se na kufa pe liboma. Tant ozo makambo surporter surcharge na makambo nyo selon besoin. Tant oyo ko recevoir makambo kati na ngai surporter ba charge na makambo nyo selon pour ça. Na benga muté ba batuni ba benga ngai ke no mettre na pour ça no osala nga boye. Mettre na pour ça osala nga boye. Na luka mutu te. Parce que nous sommes hommes spirituels, nous sommes capables de faire ce nous avons besoin. Tu as mis la souka. Pesa numéro de téléphone à la famille, ou besoin de bien yo, ou bon c'est la bonne famille. Pour yo, ensemble. Si comme moi moni beaucoup ça qui passe pour un niveau au chambeli. Ngate muna ko guide. Moni mona zani. Ba guide d'esprit bazali, ou ba guide ramuta sala mabe. Donc besoin d'esprit au côté là yé. Guide. Il pas seulement un conseil, aye ba guide que yé muta sala bongo. Parce qu'on a mon sunité, ça on a mon limo. Parce que avec mon numéro ba kokota moi nembeli ou moi nembeli. Mais tant ba déjà bongo faut ça na mila bongo. Il a déjà tracé dans cadre de temple du savoir que nous sommes respectés le principe et que ça na melo boye. Donc on appelle ça la melier. Mais comment expliquer qu'un pasteur ba ya aux onction il agit qui c'est bon? Non. Bon église ne moi ça rappelé. Asa ba ni mebele bien moi. Mais à ça moi il y a pasteur moko ya munene na mboko yo. Oui. Moi na mutaki comme makambo na lengi ne pour église ne si maman.
de yango aluki kisi ya mbongo na kisi ya oyo succès comme église na ye na option bo pesa bango nini ba bilembo nini oyo bo pesa ba pasteur ba kende non pesa ka ndoenga na connaissance prière ya sa motema ça te ba église mino ba bo pesa suba bag te non bac so pesa bac manger non pesa yo mais souvent et comme bato monta ki pasteur ati bac ba yana ba croix et ça le boy on tika bongo na tika bongo na pesa prière uniquement ça se fait la pesa prière au sambeli na yo négocer la église au bono sambeli bien bo gang on est pas sambeli a sali bo biblio so ko yi so te ozo mouchoir magique de mouchoir magique on a né quoi ça rabato quoi ça bateau après quoi c'est bino cameraman comme ta quoi raté mais les jours on a roya a go ça l'émission na yo soso yo faut quoi na cameraman na quoi mange quand on émission là qui na la quoi ngai oui ah te wana simbate et simbate ponga la bata musika na sana o aleki o nzambe o sambela wana nzambe ozulu bino nzambe nano mona yete mundi mina ka ye on ça maza mystère il faut qu'on dimine nga ça la mystère tokomi na suka pesa numéro de téléphone numéro na ngeza plus 242 056 26 39 11 plus 242 056 26 39 11 numéro na Brazzaville yango mais bino obike bino bato Brazza bo bebisa mbongo na bino donc kuna na Brazza ne boteka bakisi na ba wenzi wana boyo bebisa biso na RDC non bebisa te mais comment expliquer bino kuna boyaka awo bebisa biso makamba non bo détruire ba vie ya Congolais awa bo wa mita mabe eza ki mutema bete ba o ba za besoin contacter na numéro ya Congo eza plus 243 89 880 23 39 numéro na Congo ngwana on nous sommes besoin na ya ko contacter na naza awa c'est le moment so pe na me voyager à contacter na numéro ya Brazzaville na PC parce que mbongo nde obinisi pe boko kabila pe bato bon non kabila bato ati ke kabango par sika mususu pardon bande balandi dormi na suka émission lelo ezaki juste tout ça la moi analyse biso to lokela bino ba information vrai yango na benga ki epona kwa nungu balobi ete parce que yé so bataille l'autre fois kaka yé muta dénoncer ki Denis Lessé na we baté monde ngo pe mo ba dénoncer ka bato nzambe na ngai na baté to suka to na suka émission lelo merci mingi na Jonathan Mukadi pour la prise de vue un grand merci na Denis Mosolo pour la réalisation montage, un grand merci à l'assistance à Fabien Pouy. Lui Thomas, un grand merci à Tekolor Moulumba, Mukadi, Azapeawa, Ako Lanabiso, Myriam, Pazali, Pembeni Atata. Bandero Balandi, Nzamba Pamolabino, Nabanzi émission à Lelo, et Sabino Maïle, Tokotali Momba la Sima pour l'émission à Sika. Bye bye.